sungaka biso ndenge mokonza mboka alobaki olinga komona ebele ya bato nyonso to te ebele ko epesi kana na basinistre tu ya inondation ya le 4 et le 5 avril 2025 batelema boye balala libanda pendant 12 jours eza maloba ya ministre provincial ya santé excellence Congo Patricien alobi na ba chaîne à télévision na ba radio ke afutaki biso $6 000 yango tosonga te na basone à risque parce que bambula makasi ezoya alors biso totika alobi na mutu na ba ménage apesa na mutu $6 000 ok bino nyonso anana aswaki $6 000 lokola ngai moko mama journaliste lokola monsieur le ministre alobiki afuta biso $6 000 lokola ngai naza président ya basilise nazwaki 500 elakisi katika na 5500 nanga faut apesa ngo parce que atika na nyongoko ya ngai te ya biso basinistre parce que dans la bateau bazwaki ba 150 000 francs congolais on bazwaki ba 300 000 francs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Quand vous êtes à ce qui est actualité, Zali, tout le monde pour nous côté de moyen so ya ko transmettre bino yango. Quand tu le baké TV et la radio TV, nous vous comment na bilili a to Zali. En face, il y a centre culturel, il y a République démocratique du Congo, na simanangai et Zali Bongo bandeko ba to bengi ba sinistré, soit ba oyo bon ba busile ko bungisa mapangu bandako na bango na mbula oyo betaki le 5 avril dernier. Yako comme ezaka ke bandeko ngo bazana bisika ko vanda te mais to beki ke non si ba libéraki bango déjà mais to moni bango lelo susu oza soki deuxième semaine baza bazokola libanda ba papa ba mama ba bébé voix ba même suku ba boti pek bana pekaka bana ba bébé ba boti bango asko condition ya bonde ezo la page na mitema sans plus tarder on rekeni pas bandeko oyo banimaki ko loba mwa muke par rapport à situation na bango to yoka bango soki ba pesa ki bango mbongo ekoka to pété à suivre.
même le remet à 5 ans. Et comme nous jouons avec la Mongo, mais à la grande surprise de votre ministre, $6 000 dans ma part. Et l'équipe m'a dit, voilà ministre de la santé, la profession. Et l'équipe lui dit, et puis c'est la faute. Et la faute que tout le monde a fait, les abattus n'a dit, tout est dit, non. Et le concours, on a battu, on a dit, tout le monde a fait. Donc, si nous donnons tout ça, on va continuer, on va faire le temps de banda pour se mettre par famille, par famille, il fallait pas remettre il y a de la petite par famille, Ministre Nani? Patricia Gongo. Papa le bateau comment on coupe à biso à pas on peut de web ministre provincial de la santé. En tout cas, l'année dernière, nous avons TV, c'est-à-dire radio, TV, nous avons sinistré, nous avons ministre provincial de la santé. En tout cas, si vous allez, si vous allez là, nous avons un meilleur bon travail, bongo balobi te baya kotia biso bakobwakela biso mai ya moto mpona koboma biso na buku ya lelo likika ya kolala eyadi te ndako eyadi te eloko moko te yango natoya kolala mpe na libanda banda kolia eyadi te pasi na pasi eloko moko te banda toyaki tokolala
tokolala kaka tokolala kaka libanda oni esika ya kolala ya libe ndako esekenda sokopanda ebele boye wana mawa mingi mpasi monene tozwi bandako moko ekokera te ekoki te bakolo ndako bapemisi biso biso tofandi biso bamotoyodi bato ya kosala ndako kokofutela te mana bapesa biso ebe ndako bapesa tokofuta tokotomboka ngo epai wapi po tokokofutela ngo ndako bongo ezali te ebani basi bakofakala totekala biso moko eloko moko te toya komona ka pasi maweleki biso. Merci maman. Maman, il faut que vous boxez moi le logo. Est-ce que moi, na kotika ba mama na modèle oyo asengi mwana na biso apese biso esika aloko na biso place oyo ule bete na biso te toza ba mama na ye. Tokomi papa alobaki te yaki na mawa tokosonga na esengo tokomi na moma oyo tokokondima na esengo tobimi lisusu na mawa balobi na biso nani ministre alobi na biso ozwa envelope ofongola te tokanisi te ndenge papa alobaki envelope wana ya poa akozwa envelope apesi mama oyatala boye $100 $500 na moma ya lelo toza na charge ya bana baza na bacampus toza na bana bazotanga tobungisi biloko nyonso ya bandako tokosomba ngo na ngomoni yango wana tomoni ke moye tovanda place to tolingaki eza te mai ezozonga oye lisusu epa mokonzi ya mboka ayokela biso bamama mawa to bande balongole bana basiko ozaki na se rafael kuna solution monani te solution eza te toza na solution moko te ministre azopesa mbelo wana ministre ya sante na moma oyo toza na place akokende te bamingi baolala na l'église pasi wana papa mokonzi ya mboka ayokela biso asunga biso bamama talanga age nakomi naza ve nazala mobali ye tokokende wapi Aksachi na mkubwa ya nchi yetu President de la Republique Democratique alitukalisha mwezi ine, alituonea huruma, anasema tunazama kumai, tunapoteza mabitu, anatuita anatutia bastadi, anasema tukale hapa, tunakuwa na huruma, tutarukia na furaha. Tunakala mwezi 5 na nusu, tukala mwezi 5
tunakana mwezi 5 na nusu tunafika kumwisho ole ile vitu mbele tutarudia na furaha kupatia kwa msaada ya pesa kufungua envelope $10 $500 sasa mkubwa alisema president ndio alisema tutarudia na furaha tutapata mafuta na malupango. Sasa tunafika kumwisho ya kupatia msaada sasa tunafika mwezi 5 tupate mafuta ya mwezi tunapata $10 $500 $500. Sasa ile mafuta ndio tutalipa watu na mwana kani. Muna mkubwa alisema fasi tulizama hatutarudia tena pale. Mais sasa yao tunapata ba $200 $300. Tutaishia. Ile makuta iko insuffisant. Makuta haienee hata ya kulipa nyumba ya bure hata ya batoto masomo haienee. Sasa tutaishia hapo. Ndio tunakia kumkubwa ministre anapita ministre ya profesa la sata anapita ba television anasema alitupatia ba $6,000. Or que $6,000 hatupata $6,000. Ndio tunakuya hivi asema tunapata $6,000 sasa tunakia kureklame mkubwa wetu ya nchi ile bile franga ministre anasema itatupatia $6,000 hatupata ile $6,000 tutapata ba $200 ba $300. Ndio depuis tulikala hapa twafa 2 semaines atukunye maya tukule ndio tukapenda tutafutie solution juu tuende na kujiorganiser juu tukue bien. Sasa yao tunekala hapa ndio tukangua suite ya mwisho ya maneno. Mama kazem akufi batike na mo. Ya mama ata yo mo pesa la ka. Toko zo mo kunda mboka ni. Tolo ba mo kunda mboka yalo bakina biso tolo ngwa na kwenda kwa mo tola ba mutiko babuki siko tokende wapi. Toni sika okende te. Ati baby baba wana lobi apesi biso $6,000 na $3,000 kuta komite kaka zo pesa ka. Oya liboso pesa ibango liboso ba 500. Biso kimaiko pesa biso ba 300 ba 200. Mama. Ezala kama mama na veme. Kwani konyoko la biso modelo wa. Papa tozo bisa papa. Yalo baki na biso tokoti na mawa. Tobi mana esengo tolingi to bona esengo wana. Kwa tobi makuna tolongwa kuna mbala. Ministre ndio bila bana mwana ni waba nimemufu. Usiba na baadhi na kasumba. Welela kumba. Bakena bikole. Uje yeye bitu bya bana. Bana bakena bana ministre muta beshima kota. Bakena mishindu ki bakena ewa. Bana bana mo kukena mishindu ewa. Tunda la pambe. Tukena na masika bana. Biji kama kasafu, biji kama mwendo wafu. Bakena mishindu ewa kwa lukai. Ministre uje bitu bya bana bajikenga kuingene ko. Mama batu tulimo tubu tangila mushindu tukitwende mama ambo mutawa mukutafuba mukutupesha mutu beshima kutakamba kukwa batupesha hatu jinikikenga mushindu yeye mutu bema kutatoji mwa bela twenda ni bila yaji bitoke batuke kaso twenda mushindu tukitwende wa tuje tukenga ne ko kwa kwaluka chef kena mu mwana tikenga je tweja tuje la mwaji kuje ibe sasa kutoka kupeza yeye mukwatisi wa bana basi baka shika kwa shika ni kwa malwa ya tukenga ni bana ezali fête eza basinistré ya inondation ya le 4 le 5 avril 2005 na 2025 oyo batindaki na ville de Kinshasa nde tozali awa depuis tozali awa tosali 12 jours tozalaki na oya na union ya cité union africaine tosali 3 jours baye kosongisa biso boye et le reste des jours tozali awa ça fait 12 jours wana ye mpe président ayaki lelo amoni biso toza awa toza na bato ya 3e âge toza na bafame baso bazomelisa toza na babebe
na bapersone oyo baza na handicap. Alors bozala na biso eza nini mokonzi ya mboka notre papa le chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntango ayaki na stade Veme ex Tata Raphaël ex Veme alobaki boye na mawa bokozonga na esengo mpe bokozonga bisika bosingaki te. Malheureusement toye kozonga na mawa mpe na pasi na kolela babimisi biso lokola bato baza na koma, lokola bato baza bakangami baza na maladi bakoti biso na baambulance oye mbala moko na bis ndo fungoli enveloppe na yo. Mais pour les personnes qui passent par le pays, vous avez enveloppe pour que vous maman bateka, vous non, ceux qui basungaka biso ndenge mokonzi mboka alobaki olinga komona ebele ya bato nyonso to te. Epe eloko epesi kana na basinistre tout ya inondation ya le 4 et le 5 avril 2025 batelema boye balala libanda pendant 12 jours. Eza maloba ya ministre provincial ya santé excellence Congo Patricien alobi na ba chaîne à télévision na ba radio ke afutaki biso $6,000 yango tosonga te na basone à risque parce que bambula makase soya. Alors oh biso totika alobi na mutu na ba ménage apesa na mutu $6,000. OK bino nyoso anana swaki $6,000 lokola ngai moko mama journaliste lokola monsieur le ministre alobi ki afuta biso $6,000 lokola ngai naza président ya basinistre nazwaki 500 elakisi katika na 5,500 nanga faut apesa yango parce que atire na nyongo ya ngai te ya biso basinistre parce que eza na bato bazwaki ba 150,000 francs congolais o bazwaki ba 300,000 francs ba $100 fois même ba $20 bamusu bazoi ba 400 ba 390 bamusu ba 460 bamusu 500 et kotombe par hasard ba $1,000 wana ezalaki mingi oyo bazalaki lokola bango mais ba frère sinistre to ya sui koleka $500 à santé. Alors kolanisa maloba ya gouverneur alobaki dans 3 semaines bazo reloger bino relogement na linga le lakisi ki baolongola bino na palais du peuple ba mema bino par exemple na Kanchach mais biso balongoli biso na ba DC lokola ngai tolongwaki na Kinkole na 5 heures baye kobwaka biso na Kingasa na suka à partir wana débrouiller na $500 okezwa ndako wapi balaki biso meme ke bakosela biso rattrapage ya bana ya ba école ya bana ya rattrapage ti lelo bana na biso bataki te depuis année passée ti sikoyo bazotanga te parce que oyo elobamaki esalami te yo moni toyaki na palais du peuple awa siba ya kolongwa na oya toya na palais du peuple eza epa na biso pour que papa le chef de l'État amona kolela na biso tosengi biti na biso eza ke insuffisance ya indemnisation lokola toswaki mbongo oyo epermete biso tokende na bisika mosusu te nde omoni toye mpona mokonzi ya mboka asalisa biso bambula yango eza koya ye azali papa toza mingi ya bakretien bible elobi na Matthieu 7:7 senga bosani luka okosani beta okosani namoni tobeti baofungola te tozwa te yango wana toye kolela awa na palais du peuple mpo mokonzi ya mboka amona biso mpe basalaki tu amona biso te mais lelo amoni biso awa toyebi ke ndenge mokonzi ya mboka son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo son excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine chef de l'État lokola amoni biso mpe atelemi atie misapi boye équipe ezalaki na ye mpe etie boye
tozondima ke semaine ekosila te lokola mpe jeudi akozonga lisusu atoyebi ke solution ekoswama na semaine oyo pour ke bibembe kufa lisusu te. Voilà, batu musu bakufi te me bakufa. Napesi kaya Kinkole tokunda plus de 15 morts. Tokunda bango na ba cotisation ngai moko président ya site na bandai ko lekaka collecte na tante nyonso bosenga cotisation. Tofunga même na église ya site. Nous les pasteurs to bandai ko contribuer na niveau ya ba église ya site et puis ko lekaka ba tante nyonso to ko sala ba collecte pour esomba cercueil. Et tokende kokunda bande kona biso plus de 15 obeli tolaki soki mutabeli biso moko tosu ordonnance tosali appel de fois na église ya site ya basinistre nde tosomeli bande ko bakisi donc eloko coordination bande ko pesa biso ezaka ordonnance kaka ordonnance le reste débrouillez-vous yangwana eloko moni etelemisi bato epesi biso kanda que tokolongwa kaka soki tozwi solution maloba ya ministre ke afuta biso combien 6 000 $. Lokola afuta biso 6 000 $ te tokozala watina ti mbongo etikali wana eza ya biso tokolongwa te ngai moko nazoloba awa bazo menacer na ba enlèvement na ba assassinat ya mano soko la tande ba tonda de rio do soko sali point de ba tunyo so va récupérer donc mouvement na ngame ko kende ko sukura il faut ba accompagner ngai même ko kende ndenge to sawa dignité ndenge to sawa dignité humaine eza sous respecté te ba mama bazo suba en public to sala makamutu en public parce que nous sommes abandonnés. Toza abandonné à part bato ya neo bayaki dimanche kotika la biso mwa quelques gâteaux na wa ba fruits mais autorité moko wa aya ko assister biso wa asate toza na bato à 3e âge toza na bana ya mike de 0 à 6 mois baza ebele à pas moins de 50 toza na basi ya sem toza na handicapé toza na génération nyonso tala mwana yewana. Pourquoi? Parce que avec 200 $, on reçoit ndenge bana kosala bango rentrée scolaire ndenge ni biloko ebeba ki to kosomba ndenge ni yana to eko sa awa lokola papa amoni biso le premier citoyen de la République démocratique du Congo son excellence Fachi Betoko mamoni biso to yebi ke devise na ezala ka bolingo lokola devise na ezala bolingo le peuple d'abord. Tozondima ke semaine ekosila te toyoki ki azosala déplacement ya moi 2 jours akosonga po clôturer événement ezali awa mais tozondima ke semaine ekosila te mokonzi mboka akozwa solution akoinstruire peut-être batika biso parce que ndenge tozawa e mbula ebeta te tokokola tokokauka tokozala kaka awa si bakoswela biso nini solution. Merci, c'est le président pasteur bienvenu Mwanza. Soyez bénis pour nous approcher biso et bon panza sango oyo tosenga na batu ya mitema ya mawa baya kosunga biso en attendant solution ezwama basunga biso atana ba etoko atana biloko abana ba pampese ba mai numéro na ngai 081 369 50 96. Voilà, pasteur bienvenu Mwanza, président des sinistrés. Il y a inondation le 4 et le 5 avril 2016. Je confirme. Soyez bénis. Voilà, tout comme vraiment na suka émission na biso na botu na bongo président bienvenue à dali bongo numéro 1 ba sinistré Yambula le 4 et 5 avril 2025 bandeko. Ça fait très mal en tout cas ça n'a pas attaque congolaise comme on a bloqué boye bandeko bazangi sika ko vanda bazangi sika ko lala bazolala libanda na ba personne à 3e âge ba maman so ba boti bana awa. En tout cas mokonzi ko na bike Olanda kabiso en tout cas sala mo eloko po bakamba boyo ça des fois soni na mboka omona toyeba ke si ba libérer ki bango déjà mais l'autre la situation on est comme si que non bamso ba jouer quitter bamso ba donc et donc ça passe en tout cas bon ça la mo eloko po makamba bozo ki biso mboka République démocratique du Congo soni
balingaka bino mingi na bino toujours bo s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Tindika awa toujours information en temps réel, toujours à la page d'actualité. Donc dans les bons toujours bo la chaîne Nabiso bo s'abonner massivement na senga rabino ngai mo na bino to servante na bino maman Sandra Kasson na toujours wana poda ko lukebla information o ezali vrai peu fiable. Toaki ba nungu moi biso moto présent libosa ba sinistré to yoki ba onde ba lobby en tout cas ça passe ba autorité boluka moyen ya ko sunga bandeko ba regagner banda kuna bango baba na bazo tanga te donc ça passe en tout cas bo fa mo eloko po beaucoup mamboka pe nkite ko leto mama merci.